Solo.com. Merci Nabandeko Nyonso et vous allez kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Yasolo Bandeko ezali toujours Yabino DSV Diana sous le photo de vous pertal. Moto toujours nakati ya bato. Yasolo Bandeko lelo mokoloma lelo. Na banzi ndenge tolobaki tokoyamba oyabino combattant. Bokechu premier. Lelo tokoyamba combattant Bokechu premier na 3W Radio Télévision Lisolo. Akoya kotali sabiso makambo ebele. Na ba radio songolo bakomi ko finga Bokechu premier. Bakomi ko déstabiliser l'iti ya peuple congolais. Est-ce que ennemi na biso azali Bokechu premier? Yasolo bandeko soki ennemi na biso ezali Bokechu premier. Ba congolais nyonso esengeli bobenga mpo boloba. Lelo bokoyoka le commandant suprême Bokechu premier sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Esika otokomeka kopasola mpoke mpona koyebisa bana ya Congo. Yasolo papa na biso mayamba mwalo yembo kuna bandeko émission na biso toujours tendance propre na bandeko oba mesana kolanda biso papa mayamba mwalo yembo. Sur les politiciens, Thomas des discours révélés, tu n'as rien. La diaspora, balobi, la députée, balobi, la parlement, tu voté. La Congolais, diaspora, Roki Bango. Ceux qui disent que tu es un bon Congo, tu vas voter 1 plus 4. Vous dites que tu voté, tu vas voter maintenant. Hein? Ils sont tous les gens qui ont la geste, nous sommes un monde. C'est moi Bokechu premier le prophète de la nation. Ma politicien, ma pasteur, ma journaliste, ma musicien Bossanga la Bobo Mangaï, Naza héros national, confirmé Naza nationalisme. Merci Seigneur. Fini la récréation à Congo. Bato
trompette, c'est apôtre Jean et Betty, la dernière apôtre de Jésus-Christ. Trofa W Radio Télévision Lisolo. Votre émission préférée Masolo Yase Yanzete. osisa bakelasi na mboka na biso na Lumbashi ntango bokotaka na Kongo toyambino na motema malamu lelo boye bobalukeli biso bavoisin sida ya nzambe mawate bobomi basila biso batabukabu nani yateki Kongo ya biso bayebatangana nani yakabi bosomi ya bakongole otangi na Europe oservi Kongo te otai kura ba généraux na ba voisin na yebi bino malamu tokote pona bino te osala formation militaire na Kotakoli na Seta na Kitona Yoka oyaka pena Radio Télévision Lisolo. La seule radio neutre de la diaspora congolaise. L'Afrique fini la récréation na Congo. Fini la récréation na Congo. Nani yateki Congo ya Lumumba nani yateki Congo ya Kasavubu nani yateki Congo ya Malula a déclaré indépendance. Papa Simo Kimbangu Papa Simo epai yokende kopema na mai ya kama lamuka oya kotala makambo azuna lekana Radio Télé Lisolo.com. Merci Nabandeko Nyonso oyo bozali kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Ya solo bandeko oyo bozali kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Na mokolo mwa lelo na masolo na biso ya kitoko oyo esengela kito pasola mpoke pe na guest na biso ya mokolo mwa lelo oyo to tindaki oyo to komaki na ba email to salaki deja ba pub ba publicité pour na papa na biso Bokechu premier number 1. Bokechu premier number 1 azali nani? Bandeko Bokechu premier number 1 c'est un Congolais. Ya solo bandeko lelo toko parler moi muke sir Bokechu premier number 1 oyo boyebi ya solo azali Congolais. Est-ce que mokolo mwa lelo toko yambaye na kati na radio Lisolo pamba te peuple congolais toyeba binemi na biso bazali banani? Est-ce que ennemi na biso to binemi na biso to tiki cible na biso ya binemi to landi Bokechu moto ya bundelaka mboka moto ya yembelaka mboka moto yo na ba manifestation nyonso tu alakisaka volonté na epona peuple congolais musicien congolais ata moko te asala lokola Bokechu premier mais lelo ba radio oya ba propagandiste ekomi kosala kilt oyo esalaka kilt ya mopapa ya mutu na bango mais kosimba congolais oyo azali kobundela mboka kobebisa réputation ya congolais oyo azali kobundela mboka ezali vraiment mabe. Peuple congolais esika yo ozali fongola miso yeba munguna ya congolais ezali congolais yemoko. Bandeko soki totali na musala kitoko ya malamu na ba chanson patriotique ba chanson de réveil oyo ndeko na biso compatriote na biso congolais Bokechu premier oyo a telemisi ba musicien nyonso tu o bazali koyemba ba nzembo ba chanson patriotique ya azali les sel. Mais lelo bandeko ba radio oyo ya ba propagandiste oyo esalaka culte ya personnalité ya batu oyo to bengi bakumisaka ya nzambo esika oyo basimbi ndeko oyo azali kobundela mboka Congo na masolo ya lukuta moto nyonso tu oyo kotelemela combattant oyo kobebisa réputation ya ba combattant vrai
o bazali ko bunda po ba salir réputation ba combattant na banzi radio lisolo ezali toujours radio oyo la seule radio neutre de la diaspora congolaise oyo elandaka makambo na ndenge ya vérité polele bandeko ezali mawa mingi soki lit na biso oyo tozali nango na kati na diaspora oyo ya biso ya résistance to biso ba combattant tokomi kokosela bato makambo tokomi kofinga ba congolais oyo bazali kotelemisa ba congolais mosusu pamba te batelema mboka eza kokende na maboko ya banguna mais bato wana bazali bato ya kopesa bango ba trophée bazali bato ya kosalela bango ba monument bato oyo bamibimisi mingi bazali koloba na kati na ba radio bilongi eyebana te kino omokolo mwa lelo mais Bokechu premier pe na Henri Moke na mama José Likembe pe bandeko ebele na kati na mboka Belgique oyo babundelaka mboka tosili koyeba bango mais lelo campagne ya déstabilisation ekoti na kati na diaspora peuple congolais fungola miso bakomi ko déstabiliser ba combattant soi-disant que na ba radio oyo ekumisaka toujours ngwanda ya solo bandeko yango lelo na thème na biso ya mokolo mwa lelo soki ozali combattant esengeli kaka ozana sima ya ngwanda lokola Bokechu premier ye alobaka azali combattant azali na ni sima ya mutu ya bundelaka mboka yango esengeli ba congolais ba traité ye na ba forme nyonso tu pe kokosa ba makambo pona ko ridiculiser ye ko finga ye ofingi Bokechu premier Kabila abeti maboko okoseli Bokechu premier makambo Kabila asepeli ameli ba vin na ye na ba champagne na ye esika oyo azali alobi tala bango na bango bakomi koswana pe bakomi kobunda eye mabe ya solo bandeko mungune ya peuple congolais esengeli totelemisa miso makambo lokuta na kati na ba radio oyo ekumisaka Honoré Ngwanda na kati na ba radio oyo esalaka culte ya personnalité ya Honoré Ngwanda pona koya kokosela ba combattant makambo basali boye est-ce que ozalaki esika wana sans plus tarder papa na biso mayamba meka kozela biso papa Bokechu premier number 1 esika otoko meka toyoka ye na kati na radio lisolo c'est la toute première fois compatriote congolais Bokechu premier aya na kati na radio lisolo aya ko expliquer pasi na epe aya ko lobela peuple congolais makambo oyo ezali kati na motema moto moko abosani yete moto moko otuna ta mwana moke akoyebiso Bokechu premier mais soki otuni mwana moke ayebiso Honoré Ngwanda koyebisa yo te akoba mikolo nde bakoyebisa yo mabe ya Honoré Ngwanda asala mais Bokechu musicien wana yembaka ba chanson patriotique voilà. Il faut qu'on paie ça double honneur, il faut qu'on paie ça musicien toujours ba encouragement pambate ba nzembo mususu yasika ebima pe peuple congolais afungola matoi ndenge alobaka motu yo matoi yo yoka yo pe congolais esika ozali ya solo papa na biso Bokechu to yambio na kati na radio lisolo mbote papa tana merci mingi na kati ya radio TV lisolo radio ba résistant radio lo bakabosolo na zongisi lokumu na ngai epa ya Nzambe oyo apesa biso mabele ya Congo na zongisi lokumu na ngai epa ya Yesu Kristo na zongisi lokumu na ngai epa ya papa Mvuluzi Fumukibangu notre prophète na zongisi matondoli na ngai na 8 millions de morts na zongisi lokumu na ngai epa ya ba mama oyo ba violé bango 1,250,000 femmes violées à 2 millions de femmes violées na zongisi lokumu na ngai pe na souffrance ya peuple congolais na zongisi pe makasi na ngai na makila ya Floribert Chebeya pe na makila ya Armatungulu pe na kombo ya ba combattant nyonso au moins 10 millions de Congolais tozali banda na zongisi lokumu na ngai na 54 millions de Congolais tutikali vraiment na komisi Nzambe papa jana na kati ya radio lisolo otulubi to solola to bengi bango ba matoi mangongi to bengi bango bazo soki ba matoi na bango eza kokangama na ebite mais nazawa pona ko répondre na ba question nyonso oyo opposé nga
Merci wana ezalaki maloba ya compatriotes congolais. Oyo bino boyebi ezako tuteke to banda ko tune Bokechu premier yoza congolais mais nana yebi Bokechu premier te aza congolais. Ata lelo batu balingi baya na mwa lokuta mais lokuta wana na kati na radio lisolo to zalaka toujours sembo to banga ka moto te. Toko banga moto te mais nde biso awa tolingaka nde vérité. Na bansi bande kona tem na biso ya mokolo mwa lelo to yebi ba radio oyo ezali kaka mibale oyo bomaka elingi kaka batu nyonso bakumisa Honore Ngwanda na lit na ye oyo abundaka te asalaka pe eloko moko te. Bana mibali oyo ba Bokechu premier azali kotambola na ba frère na ye komone na mboka Paris, okomone na Belgique partout na Hollande na laye, mais jamais kokuta na ba perroquet o baganga soit na ba radio périphérique okokuta bango ba place wana te. Mais pona kopesa masolo ya lokuta bazali premier pona kopesa masolo ya lokuta mpamba te balingi Bokechu alobake ye azali na sima ya Honore Ngwanda. Ya solo papa na biso Bokechu premier na banzi moyen o se présenter te pamba te oya yebi Bokechu premier te a na yebi te soka azali congolais ou bien azali béninois. Wana ye moko apona nationalité na ye pas moyen ya ko présenter Bokechu na kati na radio lisolo. Ya solo Bokechu premier na ba intervention na yo nyonso tu olobaka kaka oza combattant. Mais lelo ba problème ezali ko poser na kati na diaspora soit na mikili mosusu oya biso bazalika koyeba Bokechu premier azali combattant ya Honore Ngwanda ou bien azali combattant ba congolais. Alors eloko ezali ko poser grand problème toyokaki na kati na radio to bombaka te bendele na radio lobiko oyo bakumisa kaka Honore Ngwanda. Mais ceux qui bolingi na expliquer bino Honore Ngwanda na ko expliquer bino malamu pe na solo pamba te abundaka te akotika la pe ko bunda te atika baleki ba bunda. Alors toyoki Bokechu premier bafingi yo mbongo oyo ke kozwa na Belgique oteki obebisi litsa Congo toyebi te est-ce que makambo bazali koloba Bokechu yebisa bana mboka bana bonsomi bana Congo ba congolais ba yeba vérité oyo ezali kolekana pamba te kombo ya Bokechu bokosaliri yango te etumba na ezali ya misu me ya Ngwanda alobaka kaka banda kota na se ya mai oxygène soki esila ye toyebi te soki pe aza camarade ya bambongo na balipopotamu na se tokoyeba wapi akobima mokolo nini atika bana mike babunda atika baleki na ye oyo bakoselaka bato makambo na radio ya matongi toyoka nanu pona nini yo olingaka nanu teke kolobake ngai nazali combattant na landaka idéologie ya Honore Ngwanda mais olobaka oza combattant eboto. Merci papa Jana nzambe abakiselo mikolo ebele radio moto kokango azali te radio lisolo radio ya ba patriote ya ba résistant pe ya ba combattant. Ngai Bokechu premier naza congolais nabotami le 12 mai 1965 nabotami na ville ya Mbandaka na quartier o babengi Sabina lelo ekomi Air Congo pembeni ya aéroport ya ville ya Mbandaka. Ngai Bokechu premier tangu nazwi idea kubundisa na bundela mboka na ngai na tangu nazalaki na Brazzaville epa ya General Dabira nasali na bituma na ngai 10 ans motatindaki ngai te moto to apusaki ngai te naliaka €1 ya moto te na kotikalaka jamais kozala kolabo na kotikalaka jamais kotrahi mabele na ngai oyo esalangaki nazala ngai Bokechu premier ndenge naza kobunda na mboka na kotikalaka jamais kozala sima ya Ngwanda sima ya Jean-Pierre Mbemba sima ya Kisekedi sima ya politicien moko ya Congo nga naza kobundela 11 régions naza kobundela makila ya 8 millions ya 10 millions de Congolais au bakufi peuple congolais bandeko na ngai bazali partout ero bozola na ngai ngai Bokechu premier na kotikalaka kotrahir mabele ya Congo te ngai Bokechu premier na kotikalaka kobanga ta politicien moko ya Congo te na kotosa banzambe na ngai na kotosa bakombata nyonso bazobundela mboka na cause na biso eza juste na korespecte lelo na korespecte moto lokola Kutino Fernando na
na banzi bolimbisi papa na biso bokecho ndeko o azali na nzela ya singa meka kokanga micro ndeko na biso azali na nzela ya Skype meka kokanga micro na yo s'il te plaît ndeko bakopesa maloba sima. D'accord, ok. Meka kokanga micro na yo ofini pause na micro na yo wana totika bokecho aloba na sima okotuna motuna na yo. Merci. Ngai papa ndenge nazali awa so nakendaka na balai nakotrahi jamais Tshisekedi wa Mulumba nakoki kotrahire te Jean-Pierre Mbemba nakoki kotrahire te mais naza moto ya baparti politiki na bango te nakendaka laye nakende kotala procès sur marche yali na laye tokendaka toujours na laye mpe tolekisaka message ka ndenge moko osi olobaki tu ezalaki kala mingi te awa nazoleka na ville ya Bruxelles na mille Bruxelles nakutani na avocat na nga na nkombo ya maître Londa singa boketu justement na bande koluka yo tala makambo naza nango tala mono na nkombo ya Charles Michel balingaki bamema ye epai ya mama Olangi ya boyi makambo ya l'église ana besoin ifa kutala na bino loka boza bosala liti po bosolwa nanga bi même avec les diables peuple congolais bolanda ngai même avec les diables pona kutala na bango nazwa solution ke Arido Hippolyte Kanambe mwana ya Christophe Kanambe atika mboka na biso na 2011 je suis prêt à négocier avec les diables. Naza prêt ya kokutala na Sarkozy, naza prêt ya kokutala na roi Albert II, naza prêt ya kokutala na Barack Obama. Tango lobi na ngarabi merci Seigneur. Na souffrir 10 ans na sali ba mas ba neige moyo to sali ba sitting ya ba 5 personnes ya ba 10 personnes zambe na ngai ngonga ekoki ifete kono lobela Charles Michel to lobane makambo ezala biso na motema justement bazwaki sal na communiquer ngo pe na ebisi ba combattant nyoso papa Jan tango to komi kuna ezalaki ngai mokote ezalaki ba combattant respect na ba combattant ya Belgique respect na ba combattant à Londres respect na ba combattant à France respect na ba combattant ya Afrique du Sud Canada États-Unis Angola partout Maroc Suisse Suède partout ba Congolais bali respect na bino na pesi bino lokumu mingi bandeko na ngai na bitumba boza kobunda au nom de Fumukimbangu notre prophète tovandi Charles Michel abandi kosala introduction à lobiboye bandeko na ngai na bekisi bino lelo tokolo bo nyonso eza na bino na motema ngai mpe na kosike bino mpe ezala nga na motema ya bandi koloba ye moto abanda ye moto ya liboso alobi boye ndenge ezali awa nayebi ke papa na ngai asali berere ebele ngai naza papa na ngai te ngai ntango nayaki na ministre ya coopération nakendeki ti na Congo topesaki moto wana confiance wana tovali biso tukanye na sale topesaki confiance asala makambo tolobaki na sale
Félix Tshisekedi ka bosongisanga na kende pona ti batope babengi ngai na bata Londres na bata États-Unis partout tala makambo azosala boke tu kenda kaka leka na ngai kutu koleka te yango na kotaki na radio na bango na yebisi bango bozala ba numero na ngai tumi satu bozala numero ya ndako bozala ba numero na ngai tumi bale afa boleka na radio ezali eloko moko ya munene ya motuya o bandeko na biso ezosangisa bakombata ezosangisa biso nyonso ndenge ndi botuni ngai te oko boloba makambo ya lokuta na radio nasilikaki makasi me comme te cause na biso juste na yo comprendre ke balingaki bamanipule badiaspora epuis ndenge naleki lelo mpe naotoleka mpe na kongo mikili lelo naleki mpe lisu nafungola matoi nalobika makambo loka nazwaki rendez-vous ke na papa Jani tokoka koloba makambo oyo biso tokende kuna biso toa batemer te biso toa basocialiste te nous sommes les combattants tovandaka awa na Belgique mboko tovandaka mboka oyo ekontribue na malheur na soki baremarke ke pression na biso emati tokondo osolola na bango mpo tozwa solution ya Congo Tshisekedi mpona ni Tshisekedi akutanaki na Louis Michel mpona ni balobi na ete Tshisekedi bayambi ye na bata Sarkozy mpona ni balobi na ete Tshisekedi wana lelo belobi azokende Londres akutana na premier ministre ya Angleterre Tshisekedi wana okende États-Unis ndeko na biso mobali na 79 ans na ye azobeta baporte mpona ni toluka solution ya libération ya Congo na biso bongo groupe bato moko boye bakoloba makambo ya lokuta na kati ya radio bendele na depuis na mwana moko mukie nebi kutu meme elonginete baninga ne kutu babenginga babi vie tokotinda baletre kuna tokoluka motola mpe tokolobela ye yango na papa Jani nakumisi vraiment nzambe ya papa Mvuluzi abatelo mingi na ndenge obenginga lelo mpe tosolola mpo bapatriote bayeba makambo tokendeki kuna mpe esili nano te tokomona basocialiste tokomona baflama mpo na negocie na badiable oyo babomi 8 millions mpo Kabila akende na konegocie yango wana nakendeki babenga nga nabengi bakombata yango tokende biso tu kuna mpo na kodefendre mboka na biso ya ndenge moko ke bandeko na biso ya Paris bakotaki na parlement ya Strasbourg mpo na kodenonse ke ari mova na aloba te na kombo ya bakongolais yango mpe eloko tokoneki kosala biso tokomema violence epa bindele te mpo tovandaka bana na biso batangaka toyebi ke babanguna na biso me toyebi ke babomi 8 millions toyebi me kati tovandi ya bango moko baremarke pression na biso na makambo na biso resistance na biso bitumba na biso ndenge eza koya bareconnaître ke bazongisa Congo na maboko bakongolais wapi mabe ya bakombata papa Jani na suki wana. Merci bandeko boyoki wana ezalaki bokecho premier na banzi na kati na radio lisolo tricage ezalaka te tolobaka vérité yango bato nyonso bolobaka oyo DSV yo olobaka nalobaka makambo oyo namonaka ezali vérité na koloba oyo lokuta na koloba tolobi Honoré Ngwanda banda abundaka na yete botika lokuta tolobi esika otosali kolobake Etienne Tshisekedi ye wana za kokena ba élection mais pourquoi biso ba congolais to sala ba parti politique ebele poto combattre ye au lieu que biso nyos tout ozala liboke moko to sangana to le kana ne pas ndeko na biso Blanchard oya côté biso bandeko to fungoli ligne na nzela ya telefone na koyamba mutu te pamba te za bloqué bandeko nyos tout na nzela ya Skype nde na kozwa oza na motuna abenga atuna to moni ndeko na biso Blanchard kombo pe mboka ozali ko benga na motuna na yo. Allô, oui. Merci pour la parole. Na ebiso kozolandanga. Toza kolanda yo. Allô? Oui, toza kolanda yo. Oui, merci pour la parole. En fait, naza un peu musika na Kine et puis musika pe na Europe, naza actuellement na Haïti. Mais souvent na landanga ba information sur le net, sur Facebook, ou talande maramboza ko évoluer. À chaque fois tozo kamaramba tozo mona blog ba combattant ils font ceci. En fait, jusque là pour moi personnellement nazo mona ba combattant, en fait c'est une forme de barbarie, c'est une forme de voyoutisme baza ko exprimer au nom ya mboka.
Et je suis très content Ozana Bokechu en ligne, lui qui clame être parmi les personnes qui veulent libérer le pays. Je ne suis pas contre les révolutions, en fait. Mais ce qui m'inquiète aussi de voir la façon dont les choses marchent, la façon dont ils font les réclamations. Et apparemment, ils veulent libérer le pays, mais sans pour autant ajouter dans leur révolution la tolérance. Nous avons vu plusieurs images, tout le monde m'a embébélé, combattant baké panzi tel, nini combattant baké quoi empêcher politicien tel à la discours. Na ye combattant bakoti boye na façon vraiment inacceptable, massacre. Donc c'est comme si je me dis mais c'est comme si tous à l'époque à Pierre Taillé. Si on veut revendiquer un droit ou revendiquer quelque chose, il faut le faire de façon à barbarie. Et Bokechu nous dit que non, il est prêt à tout faire avant de même sa vie pour le pays. C'est bon. Mais si vous obtenez le pays, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de cette façon-là que vous allez diriger le pays? Et j'aimerais quand même qu'il nous réponde par rapport à la vision de Bazana. Merci et Papa Nabiso Motu. Merci Papa Nabiso na ba préoccupation na yo oyo olobi. Ngai yambo Bokechu aloba. Ngai na kotuna yo etant que yo congolais olobi ozala Kinshasa te ozali na Haïti. Vie actuelle ya mboka ndenge ezali ko passer. Vraiment makelele sika na omeka kokanga. Nabanzi ndeko na biso ameka kokanga ni na ye. Merci. Nabanzi bandeko oyo bozali kolanda biso ndeko na biso atuni motuna. Nga na kopesa nanu Bokechu te ngai moko na ko répondre ye. Soka sali kolanda biso vie actuelle oyo ezali kolekana kati na mboka ya Congo ye etant que congolais alingi babundela ngo na ba mikanda na ba papier ou bien babundela ngo na koloba na yebi te bon réponse wana Bokechu oko répondre que na question wana te pamba te oyo ndeko atuni na banza za na libunga ya munene awa tozali na besoin toyoka te ke bozali kobunda boye mais muto ya lingi abunda na ndenge bien. Pourquoi il y a Keïté wana bato ya PPRD o tozali koloba tozwa ndeko na biso Charlie Kachila yo motuna na yo ezali nini epai ya Bokechu premier pe ba encouragement na yo ezali nini epai na ye eboto papa na biso diana sulufutu merci mingi na bandeko nyonso baza kolanda biso surtout na pesi mbote mingi na combattant monene Bokechu esika azali aza ko avant ya ko répondre na motuna et puis na tuna motuna nanga na ndeko moko oti kokota awa vraiment ezali pasi mingi ndenge kaka tolobi mboka na biso ezali mboka moko nzambe apesa biso il faut toyoka pe mawa mboka na biso Congo ezali lokola mama donc soki ozoyoka souci ya mama na yo te vraiment na yebi te soko kozwa mama mosusu wapi ndeko auti kokota awa esali nga dommage et en plus azoloba lingala vraiment na yebo comprendre que tout Congolais alobaka lingala aza Congolais te lingala elobamaka partout lelo tozoko mona ndeko aza kobenga biso na ba Haïti mais un Congolais qui kofanda na Haïti na tunité avandi kuna pourquoi mais koloba na ekaka na sentir pendant que non aza moyini ya ba Congolais et Congo soki to komi na esika o tozali baza ko violer basi na biso baza ko yiba biso mboka ezali bato yo kaka tozoko vanda na bango tozako koloba na bango même langue ndenge ndeko auti kokota awa parce que aza même pas na souci ya mboka na ye aza même pas na souci ya bandeko na biso o baza ko violer na okene directement na ndeko na biso parce que na kolanda ete bato wana nde oyo tozo combattre bango wana tozo combattre kaka mouvement oyo za na place te mais tozo combattre na bato oyo baza ko comprendre le sens ya mboka na bango te na kei na kofesa na liboso félicitations na Bokechu ya liboso ya kobanda parce que liboso félicitations ya laka mobali azalaka soka pesi premier pas il faut kopesa ye deuxième pas donc deuxième pas eza bino bato bokosunga ye na kopesa ndakisa ndenge likambo initiative oyo bandaki na bana Londres alors Europe mobimba Afrique mobimba diaspora mobimba apesi deuxième pas na ye donc lokola biso to ndimi kopesa deuxième pas yango nde mboka ekozwa mandenge wana partir ya ndenge wana na landi maloba ya combattant Bokechu auti kolobawa alobi bien que biso tozali ba combattant 8 millions de morts bato baza kokufa mais papa Tshisekedi aye na initiative moko bien pourquoi pas te soutenir ye vraiment moto aza na souci na ye o aza na souci ya mboka okotala ye kaka na maloba na ye o comprendre que moto aza na souci aza na biti ya likambo moko ndenge azokokende na place ya Bokechu peut-être pour répondre pe de quoi auti kokota na place azokoloba abi
ndenge baza ko combattre et ça lokola disons ako benga bango na bato baza ko benga ba combattant ba voyou ye pas na kati. En tout cas photo mona ka musika isa tozo mona oyambi lelo papa na biso diano oyambi mutu moko oyo nga naza ko mona te na misu mais boketu na yebi mais naza ko pese ba félicitations avec Dieu na assure to convaincre parce que idéologie nyoso oyo ezalaka ya malamu oyo bato bandimaka ekendaka toujours liboso na moni ampleur nango ndenge ampleur nango epesi sikoyo eza ko mona kaka ke il faut te comprendre que idéologie nyoso ba yini bazalaka idéologie nyoso ya bien ba satan bazalaka ba ndoki bazalaka bato amaseke bayaka lelo ngana landaki pe radio bendele ndenge o mona ki bazana tendance mingi ya banda mais boketu soko tali bien boketu soko tali tendance ya leader côté boketu soko tali bien azana tendance ya leader mo côté boketu azana tendance moko soko landeli malamu ndenga zoloba azana tendance ya mutu moko ya mwana mboka oyo azana na nosir que azwa mboka wana soki mwana mboka wana solo libiente boketu akolata susi manaye donc cela veut dire que compatriote ya solo ya kolanda ye wana ngana koti kaka pona kobwakela mingi boketu ba flair na koti mingi pona kotune mituna te parce que nazo mona ba activité oyo yazo sala nazo landa ba activité na ye partout na ba site internet nazo landa ngo tout esika zali nga eloko na kopakisa kaka likolo na ye na kopakisa ba courage belé surtout que ndenga leki na radio lisolo ezali premier radio na diaspora oyo ezali soki bandimi yo en tout cas nzambe pe kotia loboko donc esika boketu azali ayebaka kokutana na magorodo ayebaka kokutana na ba lion ayebaka kokutana na ba tusongolo oya mabe mais yango te mte kolembisa lit yango de fayebake mukilese ndimi nyoka to mpambu ata boy ekosimba te merci nazongisi maloba na bwakele ba frère ebele. Merci papa Nabiso Charlie Kachila ba flair ebele epa ya boketu premier moto oya koya kokota na ndenge ya koloba mabe na yebite soki ba para na ye bazangi ndoki te peut-être ebandi epai na ye pamba te musala malamu oyo biso na bandeko tozali kosala naza sir quand même moi récompense tozala na motema mawa moto alobi ke non to soutenir Etienne Tshisekedi yaza congolais to kende biso nyosto soki to longe tumba nde to bongisi mboka wana makanisi mabe ya solo bandeko oyo ya ba radio oyo bakumisaka ngwanda balingi honore ngwanda oyo boma ba congolais belé oyo to kima nga batu misusu bakamwisaka ngai ler biso to bandaki lit oyo ya kobunda honore ngwanda zalaki na gouvernement Mobutu aza kolia ba biftek na ye sikoyo ba biftek esili aye awa aye ko rejoindre biso ekomi ye mutalakisi biso mais oliwa ya ndambu ou bien nini papa na biso boketu premier oyoki ndenge papa na biso Charlie Kachila alobi ye kaka ba flair na moni mutu oyo akoloba mabe na yote ba flair sur ba flair toyoka yo lobi nini ngai papa Dani merci vraiment nana mingi akoloba tende na lobaki soki pona se sacrifier pona 54 millions de Congolais au batikali na za prêt et puis tendance tozo kende ti sukalanga kosuka boketu premier akokita na Kisasa pona kosoutenir Tshisekedi tozali awa po bakoyeba ke na mobali moto akokimisa na aza te moto akobangisa na mabele ya Kongo te na
nangai partout na monde entier na kati ya na radio lisolo moto abangisa bino eloko moko te, moto aintimide biso te, moto ameka kointimide biso te. Le Congo sera libéré d'ici là. D'ici 6 mois, Congo ekozala libéré. Na moto na lobi yango na Congo ya 10 millions, 8 millions de morts, na Congo ya makila ya Tchebeya, na Congo ya moto et puis moto na zomo. Moto bomi Tchebeya. Mobutu kuta zalaka dictateur abomaka Tchebeya te. Totika ba Vital Kamerhe ba kobetela biso discours. Totika bata gouvernement ya Papamba bato basali crime contre l'humanité, contre la guerre au Congo. Babomi même koleka deuxième guerre mondiale. Hitler abomaka 6 millions. Ari di police Kaname, Ruberwa, Bosco Tangana, Bisenyimana, Kundabatwa, James Kabare, Museveni président ya Uganda, na Kagame babomi 8 millions à 10 millions, bongo na tika kabinemi ya ba makila bandeko na ngana mona ka bango na miso, oyo na tiki mboka na nga 8000 km ba kosalela kanga défi. Oyo akolia wako betama. Ya solo papa na biso. Sasa komia tokobeta. Et puis le 24 mon Rwanda na koya na France ari politique Kaname akozala humilié. Toko flotter le baba kitise na hélicoptère. Sur ba kitise kanengona akozala le président le plus humilié nyama ya président. Merci. Ouana ezali vraiment kanda ya ba combattant chef suprême. Ya solo Bokecho premier na yebite ndeko oyo akoki kokota aloba mabe na yo. Toyoka lisusu ndeko na biso moko akoti na kombo ya Carlo. Toyoka ye motuna to ba flair epa ya Bokecho premier. Merci mingi Papa Diane, na pesi ndeko Bokecho mbote pe na bandeko nyoso bazana biso na conférence pe na ba auditeur na ba auditrice ba rolanda biso na ngonga oyo. Yangwane loko moko na lobaka la vérité triomphe toujours et ko triompher toujours mokolo moko songolo. Merci mingi na ndeko Bokecho ngana na question ko pesa ete na ndenge na yoka ki babengi na kombo nyoso. Ba pakoli couleur nyoso ngana ko lobaka ka cœur. Heureusement que Bokecho a vite compris que na groupe bazala qui va comprendre que kobunda bitumba ya kokanga elamba ya mwindu na miso et komema biso nulle part. Yango ba comprendre yango noki basali pe eloko moko ya malamu alanda na ye oyo batu bakoloba te azala na ye kaka ferme na oyo yazo kanisa ezali nzela ya libération na biso po biso nyonso tokozela libération ya Congo po toluka tozonga na mboka na biso. Donc mpo na ngai na ko encourager de plus nde nzembo na ye wana edimo ya beti rege wana pona kozela ngo na posa nyonso pona somba penza pona yokaki ndenge alobaki akoki jamais ko trahir Congo. Donc anazongiseli kaka ke ba merci na ndenge na groupe na bango nyonso bayo comprendre vite que komba babunda kango résistance basala kango na misu ya kokangama te, il faut mona réalité liboso na yo nazongisi malobe pa na yo. Merci papa na biso Carlo. Ba papa mayele toyoka Bokecho premier olobi nini kaka ba félicitations tomoni moto moko nana koti ya kofinga te ozana maloba. Allo nabanzi papa na biso Bokecho ozali koyoka biso. Allo nabanzi papa na biso Bokecho ye a bimi mwa muketo luka lisusu kozwaye na nzela ya singa papa mayamba mwa loyembo na régie. Peuple congolais, il paye de son mobima, dans la nini, voilà les souffrances. Maintenant qu'on libère sur le politicien, Thomas a discours révélé, tu n'en as rien. La diaspora, balobi, la députée balobi, n'a pas de bateau pour t'aider. Congolais de sauver Roki Bango ceux qui disent que tu es un bon Congo tu vas voter 1 plus 4 quoi pour dire que tu vas voter hein ils sont tout en l'air c'est un bagage non c'est un monde pour tout dire la Bongo Seigneur c'est moi Bokecho premier le prophète de la nation. Ma politicien, ma pasteur,
bajournaliste. Merci papa Nabiso Mayamba kuna na régie tozwa papa Nabiso Bokecho premier. Allô? Ouais, allô papa. Oui, tozali koyoka yo Olandi ndeko oyi. Ouais, na remercier papa mingi kande tolobaki ke ngonga ekoki lokola bato ya mboka oyo ezala baflama ezala bawalon bamoni ki basali erreur ya monene na Congo bareconnaître valeur ya mosala na biso nde kana lobaki soki baza badiable ngaza prêt ya konégocie badiable mpo babobela ngai aridi polite kaname aya na laye. Merci lokola biso tu to comprendre bitumba na biso tobi malgré to sala ba maxime il faut qu'on négocie car ma bibeli est dans tout na Charles Michel est-ce que pour la Belgique azwa richesse à Congo il fait battre la biso ba Rwanda tout ci dans tête à pays azongi sera inga malobate na kanisi victoire et à côté na biso to za la kabo moko na koyiko nanga kulanda bato a distraction te ngai na signé contrat na ngana nzambe na peuple congolais qui na ko servir mboka na ngai na kotika pe histoire o ba Patrice Emery Lumumba batiki o ba Noiris Bakanja ba Forbet Chebe ya Barma Kulu ngai moto akoki ko corrompre ngai te ngai na fuka melaka nde nzambe na fuka melaka mabele ya Congo na fuka melaka moto te na la parti politique à mototé mais na minute na choix était que notre vieux les vieux lourds les baoba et la sala erreur na moment eza makambo ya kosoni tete mais na moment yali Bokechu premier azo pour cette qui se dit kotindi kaependa ataza diru ata 16 pine ayebake ekopela kaka donc na minute Etienne qui se dit naza kotindi kayo bato Équateur bana Équateur baya mbandaka bomeka ko voter PPRDT ezali parti ya ba Rwandais ya ba kolabo bana Katanga nazoko belela bandeko na ya Katanga bako sabino te moto wana ye motaboma muzero la Désiré Kabila ye motasis abomi Aimé Kabila ye motazam azala makila ya 8 millions en retrait chauffeur taxi mono abadai komema ba Mike abadai komema ba tilapia na makolongulu aibi ata langi moko ya Congo te na sengi na bandeko na ya Katanga botelema bo vote Etienne Tshisekedi bana ya ba Congo boyebi moto wana ayaka na tango Kaluma ezalaki ministre intérieur baboma 5000 Congolais est-ce que bato baboma 5000 wana na 8 millions nzambe na ngai bakende kaka pamba boye bandeko na biso bakende kaka bule boye bamérite nini peuple pacifique toyebi ndenge batiaka motombeli te mais barwande balakisi biso ke lokola bolingai koyambaka biso biyamba tala ndenge tosali bino mais nalobi ke tokobundana aridi polite kanami doit partir bana ya bakongo bana bandundu bana manyema bana bandeko na ngai ya Kisangani bokangi bandelongi bandeko na ngai ya Kisangani bolemba bobosani Museveni na Kagame babunda guerre 6 jours baboma bato cimetière ba victime bozila na kotela bino cimetière ba victime bomona mosalo aridi polite kanambe oyo asaleli Kagame bandeko na ngai ya solo bandeko esika otozali koloba papa na biso Bokechu toyebi te soki akata lisusu na nzela ya singa ya solo akata na nzela ya singa to lekana na mwalo yembo na sima tokopesa bandeko toyeba ko rejoindre papa na biso Bokechu naza héros national na confirmé naza nationalisme. Merci Seigneur. Fini la récréation na Congo, ma trompette à votre chant la récréation na dernier apôtre de Jésus. Maman nalela nani ateki Congo na biso moteki mboka po bozangi ya bakarité moi unité la récréation na Congo singa bato na biso na bamotika yo na solo boyokana on ni bokosana te bobisaka nda moko abomba avoisin na ya bibino malamu bavoisin osisa bakelasi na mboka na biso na Lumbashi tango bokosaka na Congo toyangano na motema malamu lelo boye bobalukeli biso bavoisin
yateki Kongo ya biso bayebatangana nani yakabi bosomi ya bakongole otangi na Europe oservi Kongo te otangi kura bagénéraux na bavoisenga na ye bibino malamu tokote mpo na bino te osala formation militaire na kotakoli na seta na kitona boyaka mpe na beisatinelini bavoisin balelo oke na soi-disant bato ya bwania ya Kongo bazwi mboka bakabi yango na bafoya osambwisi biso toute l'Afrique centrale fini la récréation na Kongo si tovote bino fini la récréation na Kongo tovote bino nani yateki Kongo ya Lumumba nani yateki Kongo ya Kasabubwe Lumumba tanga nani yateki Kongo ya Malula adeklaraka indépendance Papa Simo Kimbangu Papa Simo epai yokende kopema na mai ya kama lamuka oyo akotala makambo azwimoka na yo bakabi yango na bapaya Chamino oyebi fini la récréation na Congo Seigneur Jésus-Christ merci Seigneur pour que ce soit le pays le plus riche de la planète tobandaki bakor ya opinion internationale bapesaki bakonzi ya Congo démocratique tobandaki bakoro ya Lusaka tolongwe na Lusaka toke na Sol City Afrique du Sud okela tanga kala batatiesa ya transition oya bisibiselo komokote olobi na biselo komokote me naloba te mawaite nani yateki Kongo ya biso bagénéraux nani yakabi bosomi ya bakonfala biso me peuple congolais bipai nyonso bozali